Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bonne tarde, bonne nuit, good morning, mes très chers internautes de Eco RDC. Je vous salue comme d'habitude pour vous inviter aussi de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Eco RDC. Bien, mes big salutations à mon boss, Babi Jean Thibaut quoi Fikine. Descend numéro na bakisi yango lisusu. Mes big salutations aimé ce qu'on fait. De Chris Nimi derrière la caméra na pesi Mbote, David Lutete, Cédric Agostino Nteka. Donc mes très chers internautes, esika otoza eza esika moko oyo si to monaki yango po si to lekaki awa. Ah pena to yebongo pas Miraes encore une fois. Cette fois-ci to yeli to le réalité te mais to yeli Lubu. Toyeli pene Lubu Miraes ala kisabiso balo lengene alambelaka etola kuma etola kumisa ki Miraes na kolamba. Donc toyeli vraiment Miraes ala kisabiso pene ke ndengeni alambaka. Eric Bofana malabo kuta esinga bisandra. C'est boke pa Miraes kolamba bo benganga na ya na kolamba MB Manzambi na peso bambote. De Chris Nimi tokota et pas Miraes mais tout ka ogangela biso te kwa ebike to benga ki déjà to bisaka ke ma Miraes tozoya. To aka na palanka moto na biso tokweyaki yango de Chris mais très cher internaute moto na biso kweyisa se papa ataki ngai yango toye nango lisusu de Chris bambwa bazalaka bambwa bazalaka un peu belé zala na bongo singa na nga micro bambwa bazala ebele te na otala na ngai te so na otala mbwa ya kolanda nga pamba tokeka. Tu n'es pas ma Mireille, tu es ici encore une fois. Oui, au gang, il a né bisoté lilo. Pour le tout sur la net, tu es biséquette, zoya. Donc le lot, tu es télé-réalité, tu es bon et Lubu. Ma Mireille lambe la biso. Pour na bino mais très cher, bateau bolinga biso mingi, nga également na lingi bino mingi. Et on a fait un sacrifice, bino pe bolingi nga mingi na comprendre que bino pe bolinga mingi. Nga pe na lingi bino mingi quand des boss na ngalo to koma tina suka poto sepelisaka bino poto sa bino plaisir papa gentil bobongo te papa licença que licença na osenga nzela na obeta porte c'est une façon de beta la porte awa kwa so licença c'est-à-dire ce qui na ko kota donc to césar quoi permission na osenga permission c'est un peu ça. Yeah. De Chris Nimi, très cher internet, de RDC, encore une fois. Chez Miraes. Il y a Miraes Kolemba Bisonte. Chris, yo kate na ngai. Olemba Bisonte, bâtard derrière. Bâtard ici. Bon. Bien, Yangre. Ma vanda. Vanda kuya vontade, fica à vontade. À vontade. C'est-à-dire, on à l'aise. Pardon, non, moi, dit. Ok. Donc, je vais sauter la Mireille encore une fois. Flexine na Canada. Bambote belé na yo na pesi bambote belé. Donc, encore une fois, on a quoi Mireille. Les lots tellement to benga kiyo. Les frères bo benga yo boza gentil. Wande wagi gentil. Temba mon ko. Atabino. On va poser les biso gentil lelo. Parce que les dans na yebi ke bo ya moni na yebi déjà ke na oyamba papa ya ba yo tala ngai. Siko wana jour no lalika ola munika bo ka ko license ken o pumba mo caméra. Na o defa on na saini. Bonne nzoto kazi. Ça va. Toi, encore une fois. Bonne télé-réalité. On a dit télé-réalité. En tout cas, ça va. Télé-réalité, vraiment, ça va. La relation est Koufaki, Obabo Sanaki, Bazongeli Pinga, Kobenga. Ça a vraiment suivi. Ça a suivi. Nathalie nombre de vie, ça va vraiment. Commentaire, ça va. En tout cas, ça va. Malgré que tu as bazanga até, bandoki pe bazanga até place bazali bon. Biso to za na pour nous ensemble ça na biso o ba on bazo sala o bazo lo ba o ba etali biso. Essentiel nga sali o na linga na sala
o bato bazali na souci ba Mireille za wapi azosala nini azozongisa nini nga na sali oyo ngai oyo etikali bango bayeba nini balingi basala. Ok. Ya Mireille lelo toyeli télé-réalité te lelo toyeli pe émission te kato banopoza ka ba question mais lelo toyeli lelo aiza elubu eza elubu to meka loboko ya Mireille. Omeka loboko nanga to meka loboko ya Mireille. Mai to la bi Mireille sa lamba ali yebuta ningo la lamba katela ndaku na ye ayaka nenga pa Mireille sa po Mireille sa lamba ka. En tout cas pour nous lamba la lamba na mais neti leo na programme olamba te. Na programme olamba te na sala pi programme te ke na sala lubu na bino donc na programme na bino te. Voilà les beaux signaler nga ke boya to sala lubu comme ça na bongama pour na mbongo pour na kende wenze kolia esenga kolamba esenga mbongo mingi ya mingi ya gravité mais faut lamba biloko ntongo olia biloko mto sentir calé biloko kolamba ka biloko ka polamba ka tipo balia basepesa monoko te nga siko na lia bongo te nga linga na lia pour na sentir que na lie voilà ndeti ya Mireille nga kolia mingi nini nga na za mingi fan ya mbisa mai na linga olia mingi mbisa mai linga olia pondu ali mbondo bon ngulu na nga batumba musuni na nga batumba soso na nga batumba donc naza mingi fan mingi ya biloko kotumba mais na balégume na linga pondu naza fan numéro wa pondu ya mai na pondu ya limbondo na ka mo so dia pondu wana na lambe na pondu na mai pondu lobi bien ya Mireille pona makambo etali ndeti mbongo ko se déranger na hotel biso to na mbongo na biso ndeti yaka osala ba elubu boye boss na biso Jean Tubo apensaka nango atindaka eloko boya nango bopesa mutu po mutu ana lambela biso donc makambo mbongo mitungisa nango te donc nga nazaka boye kozwa ka nzoto na nga nake nasali wenzi na ye nalambi bino botali nde nalambaka po balobaka o minga esa manzaka milai alambaka te minga esa boye lelo bientôt lamba ngo lobi te tosala ngo ka lelo lelo yo mbula ebeti boye na wenzi na potopoto wana tosala ngo mpena ka lelo toke wenze ka lelo tolambi mpe ka lelo tolambi ka lelo bino mpe ntango todefa ngo boye te na lelo mpenza tolambi ka lelo toke wenze lelo tolambi lelo boss na biso akanisi ya Mireille atindi $40 pour na wenze mais très cher internaute na bato na so bazala na Congo RDC partout dans le monde $40 oyo eza que ba miso okansela miso te na ngola bapesa bango mbongo belé na kin bapesa muke non eza seulement kaka lolenge ya condition de vie eza na ndenge condition de vie ya ngola na kin ya ndenge moko te veuillez m'excuser mes très chers internautes bozanga na ndenge wa vete parce que l'autre fois ils avaient émission Marie-Jeanne j'ai essayé de expliquer ba partie mususu mais d'autres personnes ba zo kinga ngona ndenga mabe mais bolimbisanga OK bolimbisanga vraiment na za bino c'est vous comprenez nga ndenga mabe bolimbisanga o pe na loba ngona ndenga mabe te parce que conditions de vie za moi différentes na Congo kolia na biso za ndenge mususu na ngola pe kolia na biso ezaka ndenge mususu c'est un peu ça c'est pas que na Congo ba pesi bango mbongo muke na ngola ba pesi bango mbongo ebele non ezaka que na ngola moi vi makamba koleza la moi likolo donc koleza la moi likolo makaming ezala moi likolo donc comme ça que dollar ya ngola na ya Congo to andenge moko te to ato moko te donc to ya mikolo dollar na ngola za pena ya komata donc za pena ya komata $40 eza mo mbongo moko eza kutu insuffisant eza mo mbongo mo muke pona makamba kolia ça va ya Mireille mbongo na biso ngoyo to jango na kwanza $40 na ndenga kwanza na ndenga kwanza vaut 20 000 kwanza sali 20 000 kwanza $40 donc mbongo yango wana donc tozokomi siko kodépendre na ya Mireille totelema tokende mpona lakisa bato kina lambaka tokende tosali wenze
faut erreur déjà donc toi d'être 12h donc 13h faut dans l'embello au moins moins rapide pour faciliter. Encore une à lire. Il faut lire pour vous. OK. Tokende? Tokeko. On va aller lipa comme on l'a tapuna. Mai na wenze. Ouais, wapi. Parlant quand les problèmes non se mbule beti. Moi poto ezala pena moi mingi. Poto ezala pa mingi. Se mbule beti na palanka. Donc quand on va mbule elanda, le peut mbule beta ki susu. Na soka pe bebisa banzela. Toki wenzi na emire wenzi na bango ya palanka awa. Likolo pezaka na mbula. Mbula on peut se lingini. Tola tomata kobwa. Suna tomata kobwa osepela ngatende na tambola la. Ondem tabi na swabi utu. Mata cobra babote babota mbula ato ben aba mata cobra on a lingare koza ni bomanyoka te abisko to kwa interpréter on den bomanyoka mata cobra za ko boma cobra za cobra ko to bani bomanyoka da babote to data na mbula yango to benga ngo mata cobra lamba nino non lamba ngalo ko eumela te poso boya kitongo na ngala bata ko bali bondo na nyama zamba na timelo ko pepe kolo gawo ena mno de aero da to ke déjà ba 13h o saka liboka nzungwa mbisa mai boka nzungwa mbisa mai wasko to leona ni uliona makeba uliona kwanga uliona lunusu atana yolo ko zamka le koso uliona na Pas de crise. De crise. Ah, de crise. Voilà mbalasi. Biso tolia eloko oyo olingi biso tosala eloko oyo olia mpenza mpona lelo yango bisa mai pensa que eu sou quem? O homem que só paga tudo que tu quiseres. A faculdade eu já paguei, o teu cabelo também paguei. Pois eu não percebo o que tu queres, mas tu só me trata como bisca. Baby, não entendo onde fica o nosso amor, baby. Yeah, yeah. Ela me chama de
bon, bah ça encore. Tu le dis pas mamito, pas mamito là. Tu le dis pas mamito. La vie non se veut dire Voilà qu'il y a parce que awa ezaka na mwa bato baloba mingi mangala bazali ebele bakongo oyo babala baata kinga bato baloba mwa bato baloba mingi lingala bavandaka beaucoup plus koto bandeko nanga poani mposo naza na problème na butu na beli ndeko nanga na fasika oya akoyelanga koseku so naza neti nazalaki mosika kuna na kazenga so oza na likambo obenga na butu anda nanga obima ya ti na kazenga mpona koya okoko donc c'est un peu ça donc koso bino ovandela pembeni yango ah toya na zaba na zaba comprenez hein Maman mimi mwana maman mwana abimi dans la transport donc on dit peut-être des transports donc wenze ndeko na bisa mwa sana bani bale ngala na aider na mimi mwana moko mama bon mami wetu para vamos ficar aqui Paga tudo que tu quiseres. A faculdade eu já paguei. O teu cabelo também paguei. Pois eu não percebo o que tu queres. Mas tu só me trata como pisca. Baby, não entendo onde fica. A pessoa onde é bem. Kasi ada mili kwanza pesa iwana yaya. Yeza zoga wane ze beli service le beli na mikie. Kwani la ya mungala ngale don ngale lelo na moni ondeza munene. Kweza minene. Siko ngana sa mala mo. Problem na moni poso na ondeza so kuje dada na una kachi modela ndo koma décourager. Sike wana kuna so ondeza so kache mo so salamo. Oza na o niboke ni bibi mebele. Baba on dituma. Oh, kabela on katika.
Bota babylone ngai. Hey, nabi mabona so mambisi na yo zwa. Ya, saba kwani. Oh, yo lela mamba. Iyo bona. Bona. Mira esa bali. Ah, tu l'as prépenat. Ba mesino lingaka. Comment est-on? Ba mesino lingaka. Alingambisa mine makasi kazala kuke. Okolisa ba moyen, alingambisa mine. Ah, c'est donc maman. Azoli la banda kai. Maman a mal. Kizake kwanza 12 ans. Ah, ça bien. Ela se comporta ya mais vivo, não faz isso. Dela ela pode do bonhão. Ela é isso. Uma mágica. Ingala bombia. Na bomba ele não engala na kina produto de medo da medo hoje. Ona foi na boca batida ya. Afana yo umbela yo courageuse. Oh ingala koloba mnoka boka batute. Yo fala boka batute neno lo ba. C'est normal. Foi bozo é. Vamos lá. Mira, tô pensando agora. Não, mas eu não já tenho. Com licença. Tirou o dia. Vou colocar. Epa, baby. Não sei o que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vai, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como pista. Já percebi que tu não vales nada. E que no fundo tu só queres me usar. É, puto,
ozanga besoin makaye pena mabele te pena mabele makasi oba mame bamamisi okasi obanga obanga otemira isa naobanga ota moketi wanani oui oza ninge mpenza Wana ya Antoinette, mabele no nzeli. Bazomelo mabele likolo makasi. Você pensa que eu sou quem? Homem que só paga tudo que tu quiseres. A faculdade eu já paguei, o teu cabelo também paguei. Pois eu não percebo o que tu queres, pois tu só me trata como pisca. Baby, não entendo onde fica o nosso amor, baby. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, 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 de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. De bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca. Ai, mamãe. Nebi que vai botar aqui. Ai, baby. Epa, baby. Não sei o que tu queres realmente. Merci beaucoup, Londa. Ela vai, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Fica como minha cama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como pisca. Já percebi que tu não vales nada, e que no fundo tu só queres me usar. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. otosepelisa bantu babibiki na biso balingaka biso tema makasi baosala biso confiance bamona ndenge balambaka bakendaka wenze bayebi mpe bapine ya biloko biso bamona biso nde totambola te totindaka motu kese na bilo na olianga mofuna so yango mami tola loboye na bimi baisa na kolamba bana ngakuba batindi eloko asombi ya mapeli bakezongisa ikopasongisa te aopona bango ya bien bango edo na etina okozongisako okozongisa namoni bane bamulika mama na efebe mbisi Baby, não entendo onde fica o nosso amor, baby. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca.
bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. De bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca. Bien, très chers internautes de Eco RDC, wana toti wenze na Miraisa, to yesko to continue étape mususu. Étape ya koti photo solo ne pena bien to yeba. Nini pena nini Miraisa o sala zo lamba biloko ne okota nini o sala ni donc ensemble ngana bino to découvrir le londe ni Miraisa lamba malgré que bino boli angote po boyoka. Je m'excuse po boyoka guya biloko mais quand même biso to liango. To yebi sabino kaka se Miraisa ebo lamba to ayebi ko lamba te détrice nimi. Voilà, tout ça ce qu'on a aimé pena to s'échanger pe alors ça la bloco na ye. Miraisa wani Oh mbisi. Mbiso kombo na nini? Po mbisi na mbisi na kombo na. Po eza ngolo. Bongolo. Miraisa c'est la biso ngolo. Po eza ngolo. Toujours assister tout comment est-ce que Miraisa au sala il y a des questions tout bando tout na rande tout landela on dingo lamba pour les gens au bolanda c'est tout msum comme ça ko kanisa kete na sala pelo kwa Miraisa sala ki ataki nini asala ki nini ya ona luba no so na komo lamba mu fazo ka papier ozui papier na ona biki na yo ngana zo sala yo zo koma ngana zo tsabe pis na ngande na otsela na okala na zo kata bis pour tala ndina osala po ete mkomsusu osala ngo ubana tuna Miraisa kote na kutu osala ki ngonde no bengi no ngaka pontu na ngande na sala ki monte ke pianga kana. OK na faut battre la ronde ngo sala mutu ndenga zo sala zo koma atie nini na zongsi ko faciliter yo pour le beto sala liboka nzungu nga na ebi vraiment te liboka nzungu basala ngonde nini donc nga pe na oyekula ka ndete otalanga na bino nazala vraiment attentif pour eza nde tolambaka nde tosala liboki na likasa siko lokwa likasi ezati na osala ngomba moko na kati ya nzungu osala ngomba moko ya nzungu. Bon, si on a comprendre bien liboki ya nzungu basala ka etene tolambaka mbisi boye na soupe na nini te otano mai otino pena mai mais mai siko ya ebele te mai moko ya mesure kandi azana na kati ya kasa. OK ekozaka gundenge moko ya kasa siko ezaka goût parce que ebeli na kati ya kasa. Na kati ya kasa donc goût ya likasa na goût la mina nzungu za différent. OK totala liboki ya nzungu liboki ya nzungu donc ngana bino liboki ya nzungu akokota bepice neti banini na kati akota epice nyonso ka batiaka na mbisi epice nyonso batiaka na liboki toloba epice nyonso batiaka na liboki yango kaka ekota bitungulu ai muscade décrise bepice yango oyo nyonso pi yango eza na ngana OK siko Miraisa namoni neti na mipanzi wana ozopasola mbisi na mipanzi obimisa nini eza kuna azomisa omoni loko. OK omoni loko eza zei donc so otika na kati ya mbisi oza na zei makasi aza na matama ya mbisi avandaka neti nga particulièrement neti nga nayebi nanga teke na mbisi amoni boye faut kata na mipanzi koto po bimisa biloko mo nayebi te namona nka siko donc so olongoli ete mbisi ozala pena na nini te nazi donc aza na biloko abombaka biloko na kati OK bien ya Miraisa sikoyo ndenge osala ye boye ntango osisi olongola basalite na produit mai osokola na mai nde nasali boye nasilisi na ozwa mai ya moto atiaki onde ya na réchaud
na osopi la ngoma ya moto so longoli na mayi ya moto de na sopi mayi ya moto na jusqu'au mayi malili na passé ya komi propre OK ndi na tina nzungu OK kata nzungu ngi na ça déjà sauce na ngala otuta biloko na ngane so na tina kata nzungu na tie mayi na tie oil na tie épices nyonso ndi na zoye mbisi na koti na kata nini wana china moto. OK. Donc après sur na mayi ya moto après mayi ya malili na passer ko le passer ni nyonso wana. OK. Na moto ça pona olungu la peze mais pona olungu ze ngola za na ze makati ko tsa pina mayi ya moto ko alungu ze alungu la pa poso muni pina ke ze ilungwe ko mayi ya moto ngofo tsongo momungu na kati ya mayi ya moto kuna et perdre et ça goût ya mbisite. OK. Donc mayi ya moto tie mo mungu na kati pas perdre le goût. Katia ebale ata leli inzoli na ye emonanaka te airita mapela otikelanga oyanga ya pale odogo kata fumbwa histoire lelo Jean-Pinzazi triple boss angana kabinzoto nangana chagrin yeye Eric Dikapa ya Michel Ngiama pesaki yango na conjugaison ya verbe aimer Francis Bokungumbisi odogo kata fumbwa na labina yo na kozongela lisusu te bolingo na yo Binzoto solution kutungana bien bien la uti na olamba déjà encore yo raté ko lia ah fanda lembisi na tuko yete le bana na lingi yete le bana na lingi yete soka zoya bonga ya na di e kana yeso na ngote na porte na otindele mbwa soka na e kate na otindele mbwa jura soka elinga na e kate na otindele mbwa na yebi eza mwana ngali boso mwana semeki OK. Bien wana ocho sopa ma moto acha siko maya malili maya pomo ebimi na pompe oza no na mama malili pasangwizani engana tomboka ke poyo salaki mabeo yo pupe fragile na ngaya moke papa usilikaka te modogo noke pesa confusion. Bien très cher internaute wana touti na étape ya kosokola mbisi akati mbisi na ye asokola na maya moto asokola ngompe na maya malili siko tokomi na étape mususu o expliquer biso siko o simbeza nini o simbeza nini ndo wa épice o iza ai no sa ai pesa ngape na idée to sa ai o moni ngape moi si bongo te moi c'est sika va eska azala mon ke ba osam sala mo epaka maboko exact soki olingi yaka papa tobanana yeyego modo déjà yame aya ngona mono tie ai na muscade meti mbisi jamoko ula mango sa muscade mbisi izaka na ba nini ba piki na ngo na ile bano piki oye bano piki eza banini eza ya na zei moko boye biso anga siko benga ngo piki ngola o eza ngola piki bisingaka o saison ngo pela bi o libumasu ai na muscade Mirel sko na moni lokolo tomate kana kata ai wana na muscade msuba umona tomate hizo tuta na makasi boye tomate zina na kati ya arka o na sombi na wende sona bina tutango eko bando pumba na ona tse o ya nini do basangisi tomate na ozika moto ebeta makasi ebeta pa makasi osangisi tomate na ai na muscade ba tomate wana mona msu ya vert mobesi mimi liboke isingaka
tomate mpenza te siko ya vert oyo loko ezalaka mwa ngai nde esalango siko epesa mwa sukali na mbisi ona kosango mélange siko mbisa mai normalement basalaki na batomate moko ya boye po esalango mutu mpe mosu alinga tomate ne supu ne ya rouge wana siko nga lokwa na osango lokwa liboke ndi nalingi ezala mpena ngwa te ezala mpena na rythme ya liboke tomate ya mbuma batuti yango asangisi yango na aya tuta liboso ai na muscade na tomate ya mbuma basangisi wana osiso tuta na zotia sikoyo na kati ya nzungu tomate nanga bepisi nanga nyonso donc jusque là totutika ai muscade na tomate na se penda kote ya si ya resho wana milenge wana longola yango te kende ka place ya musique na ebeta lobanga na tindi bapesi tobaka na mabe yanga na tindi edenga de kiso pera uli wana otimai c'est huile mais soupe pe eza boko lambeka pe bat baliango oleko lia bien sa eloko ya pamba bo osco pimenta ezaka obligé tobenga yango poivron tobenga yango pimenta c'est pas orota yango orota pete mais so lingi ke biloko yango bato ngai na yakangola sika bando esanga te biloko angola ezaka goûté po babisa biloko angola goûté mpona batiaka bepisi mingi te na biloko biloko fo kotisa yango ekota epise ndima biloko mpo ebimisa goût eloko mais apparemment on dit bato baa na raison ya mere mponga même pondu ya angola na pondu na biso na kim pondu na biso ya kim so oliango ozokango nde mosusu pondu mpe na angola oyokango mpe ka ndenge wana espere te mama ya biso likambo respecte nango ka bepisi nayebi te mama abi mpo mabele na bango eza so ya pétrole mabele ya pétrole pondu oyo oliaka jour wana ebimaka lokola ya ka ya kongo te ebimaka nango ka apepre apepre ka lokola elambe elindeka oyo eza ndembi ya ndembi otaka biloko mingi na arka mpona nazwaka baya ntango ke wendemiko nyonso te nakata deja natie na arka explique biso arka eza congélateur mais très cher internaute awa na loi na portugais babenga yango arka congélateur frigo babenga yango gilera frigo arka congélateur comprendre nga kovanda na mboka ngo monoko ekomi kaka na batonalité ya bango kaka c'est ça biso nyonso ti maka mosusu ezokende kaka lokwa na ndenge portugais matungu moto modele ebetanga ndenge eyanduki vie na mama mpe Eric Bofana malabo aisanga biso mira esa olamba so bosala belubu jour amina esa olamba bobengana ya kolia so to boka pipi me na bengi na ngai ete na bembe manzambe baisanga bongo barate na bike ba osidiki na ngai pilipili pipi na ngwe belete ya mire kasi tipo ekota yo lingi eza nini pipi fo eza libele mbisa mai eza mbisi so eza pipi te tokolia yango te mais siko mpona bato mosusu balia pilipili te so baolamba bo osani bon nayebi te moto olia pipi to olia mbisa mai nange ombisa mai esiko olia yango kaka na pilipili dans sa pilipili esimba te nayebi te soki olia yango ndenge nini j'espère ke biloko nanga naotia kipe
biso bato balia na ba kibi te ba o kibi ezaka na maladie kibi ebomaka biso tolia biso kibi ya crevette épices ya pêche pêche eza mbisi mbisi babenga yango ka pêche monoko esi etengami oyo etengami donc mbisi afi tobenga yango pêche babenga yango pêche donc comme sikoyo tia mbisi nanga pas gentil beau raté c'est batina na bluetooth mana tinele biloko kanga monde na monde na wana misu ebeli na onte sane lote ezo pesa ya pesa makambo zoma apparemment mai yango nzela mokete mbisi ebota mai kini mbisi abimisa mai soki batisi mai ezungu ekotoni yemoko abimisa mai ale emati ye wana kina mbisi na kati ya ebale ata aleli binzoli na ye emonanaka te airita mapela otikelanga oyo yanga ya pale odogo kata fumbwa histoire lelo champi zazi triple boss anga na kabi nzoto na nga na chagrin yeye eriki bikapa ya michel engia mpona pesaki yango na conjugaison ya verbe eme franci bokungu mbisi odogo kata fumbwa na labi na yo nakozongela lisusu te bolingo na yo pesaki nga solution kutunga nazwaki te ezali likama ezali likama anomeka supu epundisa motema liboki ya nzungu tolia liboki ya nzungu kasi te na batango wana ezalaka beaucoup plus ya likasa te mais sikoyo natanga bakoko na biso na batanga bakoko na biso yeka liboki na mama foka likasa mais ndeti na minto okoluka mpe likasa boye ozwi likasa te liboki ya nzungu mpe ezalaka todécouvre ke liboki ya nzungu ezalaka ye mena ozika te nga so na meki boye na olia so naziki pilipili ngongo ekoki na ome pipi te ekoki ngongo ekoki na ebeli bien très cher internet liboki na biso ya nzungu ebeli sikotongi toleka na étape nino étape ya makemba kaka osalaka makemba na poso mbisa ma ebeli sikoyo otokisa makemba naomonaka loko ebelaka siko na lia etwale abengaki obengaki abengaki
biso na bengi ita okanisa ennemi tanga omona ngo amona ona ekoya besi mama ennemi ennemi penza bato be baosepa pa komona yo bato ebele Flixine fimo Flixine dans le Canada abenga bisandra fan numéro 00 ya Miraïsa sans matricule fan numéro 00 ya Miraïsa Flixine comment on dit Flixine depuis Canada Flixine depuis Canada ba bisu yango yo moi internet pas les là fort yo ba bisu yango na moi Antoinette RDC toza bongo pene pa Miraïsa da zixinga dana pipi kana soupe bien ça meki soupe akolia lisusu te wanga na mekeli soupe mais soupe kana na meki na etena yebisa ndeni ke soupe ngo za ndenge nini na ebite mais tozwa pe lisusu ba impression ya bato bakolia po abengisi bato abengi bana groupe na ye ando benga ba misu depuis na wenze bana groupe na ye abengi su mama étoile abi copine na privée donc mama étoile pazoya donc bango pe baolia biloko na bafande nyonso baolia biloko moko na moko na biso chef Bokabel abengi bana na groupe pe baoya maloba abengi Jimmy bango pe bazoya ba metali boko mama ndeka isa ababona pe te mama bango balia na bango mpona lelo bamona pe ke mama lambi lisusu donc tolia lisusu. Ok. Oh, tu as déjà aimé. Non, moi, je vais inviter nous pour bailler. Liboga nzungu. Liboga nzungu. Nangala maponda limbondo RD zate na mbula ne BBC. Voilà. Yango na zongi nanga kana mbuka nzungu. Balia kaka ya cercueil kilo wapi. abele pilipili ya babio bino bato Equateur bokanga mibali mikasekeleka na kangela bango yango sekela ya okanga mobali nango na yebina shikwanda ndipo shikwanda ntila ya oleka nakoma kuna na okoma shikwanza no yango nzungu mais très cher internaute shikwanza eza wenze moto za nango eza pena wenza munene eza wakangi mobali na ngai alambele bloka shikwanza o ate bloka shikwanza na shikwanza kunesika bagino simba bloka baka mbala watu ya mera biye shikwanza da yango Ah chef. Makembe ne. Chef atini na ngofu. Kaye mo. Nana nzala moko impossible. Makembe bedozole makembe misa tuka otona. Na kwanga. Makembe déjà. Kwanga. Kwanga ezaliano makembe tondi sa chef. Pesa ekwa. Makembe déjà. Papa Mboshili Pasangwizani Engana tombokake po yo salaki mabeo yo pupe fragile na ngaya moke papa osilikaka te modogonoke pesa confusion na basi oyo batombokaka balula nde violence na mibali ya bato batia nde bakashe sikatrise nelongio lokola nde bamama ya lopale vileo. Papa, ingénieur Dadilessa, ingénieur Edou. Très chers internautes de Eco RDC,
donc toza toujours na kati ya elubu na biso mama ya biso Miraisa sisi makambo nyonso abongisi mpe mesa ensemble sikoyo nga na bainvité na ye tovanda na mesa ka ndenge ezalaka nameka loboka Miraisa malgré bino boza te na nga na oyebisa bino kaka makambo nyonso ezoleka na kati ya biloko oyo po moye tomeka te na oyebisa bino makambo nyonso ezoleka na kati ya biloko oyo ya Mireille tovanda te vanda penda bon appétit. Merci. Bon, yo mom to dan na olia penda me na pema na pona uti na moto. Na olia na ngapenda. OK. Ngala bandi na déjà. Oza ba repas moko fantastique na ko bebisa moto. Bon appétit à todos. Igualmente. Encore étoile na pondu. Maman. Mokili yebi déjà biso awa ezalaka boye lokwa ye mutalambi yango apresentene biso table mais mutu na mutu awezwa ndenge ya lingi mutu awezwa ndenge ya lingi awa ezalaka bongo mirobondela to tolia na biso kaya mina yo ngo vanda to Nkazi papa bondela ti avant tolia la lait déjà c'est un bonde mais ça oza pondo bondo ya pondo soupe pela chef te na tunite pondu na lamba ki amilambela da pondu na elo déjà na saka pona parce que mbisa mai na mutu nde na ningango peut-être na mona mukwa non musu tena pona zwela emsozo pesa ba katikati kasi kisa ko lela naza avantage à la virage pondo pamba déjà Emre bakse na mbi na odia na kamba pondo pamba na gwa wana na lo konsote wana isu bondite pondo gwa wana pardon Dona un po' di pena. Lacha pondo Pondo ba visa. mama na oyo kawa na gwa wana mama pondo olia kina ibi ponde salia kama mama bolimbisa ngai bosika moko nini na esa bango yo na petit no bota mabandi marate naka na petit na ngai déjà a petit na ngai za ka so na awa na ndaka Miraisa cela na ndako na za na petit Bon appétit. c'est formidable Je vais aller en France. na français za ndeni sali na ngai zao tinga na mapondi mikina munda Malgré Kisi aussi mama lobi sali neza watele pondo akina malgré bona sala yango ya kila ni sala yango ya kila eso na pondo Coleza ma vous avez raison que mon choka. mira yo coleza ma bête abi ngai na kasha ocham na so tiaka kwa nini mnaona tsaka na yebo la lamba Ça va pele. Leli na Merci. Leli nazo lela ndambo tanga ko ndako na kwa ko respirer te yango kwa soso mbiko mo ndambo Bien, mes très chers internautes de Eco RDC, mes big salutations à ton boss Jean Chubo Chuboaboa. Hein? Talanga Mrambo, Sala, donc il y a quoi fikin, babi dessin animé. Donc, si tu es pas dans la Miraisa Boué, Tolambi, Tolier, Nabokasité, Jean Chubo Chuboaboa. Na s'appelle la bateau. Ah, non, mais ça, quand on a fait que Miraisa a bien que ça bateau, invité qui m'a mis étoile. Chef na ya groupe chef à groupe ya mama étoile na frère na biso vizinha na ngai aza voisin na ye donc yepe ali ensemble na biso
donc tozotuna na kati ya mesa oyo ba impression na biso par rapport ya biloko tolie guni na ça bien tuna mama étoile le bara maramu sous pour y déjà à s'habituer déjà na kolia biloko minga esa na ete so na tuni pe chef à mama étoile ko pesa message na kolia biloko minga esa chef à minga esa pe ko ça message na kolia biloko minga esa parce que na to na muta message na kolia biloko minga esa te po tant déjà bandi na rabi minga esa tanga tsaka munobo c'est ka tsaka munobo na raison c'est que na comprendre c'est yena nous allez bloquer minga esa te botarde oko se présenter peut se combo na bato balanda biso nga kombo na Jacques Kankou mingi ba yebina na kombo Jogo to Kasule mibale wana Jogo beta balé na beta balé OK voisin à Mira esa yeza mbali boso je pense que le bloquer Mira esa là première fois c'est quoi eux qui bloquent en dé bon en tout cas na CPL félicitations vraiment na comprendre que mon Rachaka est vraiment la raison. Mon Rachaka est vraiment la raison na pamba. So tellement déjà ka état ça na ngetikali au comprendre que ça va. C'est biloko za dai. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ngamo peu personnellement na le biloko je vous dis que na cameraman na to senga kutuka ko lingi la sonda mtoki na parler. Boza on ndenga mabete. To senga yango to so ko lingi la ndambu to de la confirmer makamba metwa la lobana nga. Na confirme mettre la lobana nga na lobi déjà que moi na sona chef na bi que chef lobaneka makambo wana ti ye pe kuna lobaneka yango ye kutumta losa bada ko kumisa hiyo wana donc moi lobaneka mais batuna kaka OK na bango ka bongo na bango ka sani na hizo la sentiment bakanga ngo te fona loba sentiment na nga na table OK pesa biso la sentiment na table par rapport à le lié vraiment moi na loba ko tu talaka sani eza na envie donc nazaki na nzala en plus na le petit na ngatu na boyi kolia na makemba pona obebisa ngu ya mbisi mbisi na mai aliaka likemba te bongo ntango kolia yo lia ina likemba ndenge ni so mbisi na mai aliaka likemba te so mbisi na mai aliaka kwanga non mbisi so oboki fufu na mai aliaka manioko mbisi aliaka manioko c'est ça OK chef. En tout cas, vraiment merci. Nous avons mis parce que il lié na le campela yango na katimine na ngale madon. Merci beaucoup maman, merci maman étoile. En tout cas, bloc a brisé la pour maman yango moninga ina ba maman na chef na ngama doda donc lié li oyo na mi na autre monde local ne peut ça poste pardon. Par rapport à biloko le na biyo ba fana ben impression aba ndenge biloko to lié ça na be yo déjà fan na numéro 00 na makambo ndame pe et bandaki na théâtre tant que ça théâtre na jotala ye et bandi penga pe na bandi théâtre et sali pe que to e vovanda na Luanda sekonde na comme fine ya ndena bandota na télévision na comme pe fine ya kolamba akabilamba lamba voilà par rapport à biloko bongo so inga na vanda pe ndako na vandi boy na bengi mire osala ndako na zo ya kolia bongo kasi za pamba po lamba kitoko en tout cas isa ko komisa po na télévision te mire alambaka asa mninga na mwasi mais quand même ce que alambaka penza voilà na li kitoko mbisa mai na makemba donc ya le bezate ya minga le bezate nyemo ya yesa mwana ya mwana bata Antoinette to yesigo na yo moko maloba suka na ba dédicace maloba suka pona lelo na émission lelo mais maloba suka te pona na kufite OK naza non na bomoy en tout cas bato ebele baye bakende kwa tosala théâtre toyeba olamba te surtout nga mutama nzako na mona nde likama na manzaka mina yeba alambaka mpona olakisaki nalambaka nazwaka ta naza mama pende ya ovanda na ndako donc nalambi tokende wenze toye na yo nalambi tolie na mpela wenze oyebana donc biso toyaka liboka pilipili tosila ya solo te amsu kote ozozomona ke kote kuna naza kuna bomba manduka na bomba mana te po muta bomba miyo aleki ona maele excuse batu nyonso bolinga Mireille ye aza na ye mpona ozala pa naza na ngai naza et puis en bonne santé très bien lisusu donc na vivre pinda
par la grâce de Dieu nzamba na contrôle nanga po a bombanga tout le temps o ba okufanga leki na ba on elote donc si naza lelo ezaka ngolu na mawanzambe ka bomba mirai moko boye ala la kala mukaka ba obe bolinga ngate bolinga na bino ka ngai botika nde otia ba commentaire ezanga tsina so zo na pousa otia commentaire te otali na yo soki émission otali na yo pe nini esilisi obimi na yo kaka so otia commentaire faut tiaka commentaire mabe mboka nyonso moto akenda ezanga baréalité nango bible elobi sepela na oyo oza nga na osepela na ndako na nga ndenge nazaleli nyonso omoni ke mire ndako wana ebongi na ye taka ozala na te tindelanga mbongo nolongolinga mire ndako wana bacondition wana bapalanka banini yo mire na nde nayebeli yo nga na ndenge na nga nakokeli yo aloko yo omoni ke nakoki te emelior salanga western nyo otindelinga mbongo nakivanda kilamba nakivanda wapi place oyo sepeli mira isa ko vanda miloko yo no otindelinga mbongo te inutile bando ba di n'importe quoi kono ba non n'importe quoi te po vinda nga na omenenga mona ke koki yo ningo bakisanga nini ko bakisange lote kotia ba commentaire ezanga tina te merci na Jésus Christ de Nazareth apesinga pema ona opemela. Merci na papa nangai Boni Koutina, merci na grand frère nangai JB. Frère Boni Koutina, moi c'est Milo na famille Mobimba na kati ya Luanda. Famille Mobimba Koutina bambote na bino ya ngwana. Na bata boire thé. Pona Jean Chibo. Papa, merci, félicitations pour zo kanza biso ba oyo to kufa kala. Bien, là c'était Maman Miraessa, mes très chers internautes de Eco RDC. Déjà à la fin de cette émission, hein. Déjà à la fin de cette émission, Diogo, pardon papa. Ok, déjà à la fin de cette émission, quant à moi, je vous dis déjà au revoir, hein, mes big salutations à toi mon boss, Balobi Jean Chibo Chiboaboa, na bokasité na yonde to sangani subu pa miraye, ça to zaki na télé-réalité, to yo lisune lubu, to lambi, to lié na bokasité na yo, mes big salutations à toi 00 l'océan Atlantique, ba les anga souke meso ko faire David Lutete na peso bambote, Cédric Agostino na peso bambote belé na bosanité na yemoko Eric Bofana Malabo, hein, na bosanité MB Manzambi, il y a DP20 na peso bambote Floxime. Depuis au Canada, hein, il y a eu un par fan numéro 000 Eco RDC. Na pesi bambote bela mon oncle Samson Ngenga na pesi bambote Ogi Malambu na pesi pembote donc bambote le binoso ba consort na ba confrère na ya Eco RDC na maman na Josette Ngenga na mwana na Retli Fetu Milka Ngenga Yvette Ngunu Bénédicte Soulambi. Donc quant à moi je vous dis déjà au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. To pesa bongo ciao. Adi tumbu bileki ya Andre Mukusa Talo.